mais o akizaka kaka biso bana basi ozalaka contre biso basi ozalaka mingi pour ba mama pour ba papa contre biso basi lelo na lingi na bopesi une opportunité pour ba public esenginga eza na bato ebele basengi Manuela biso ba oyo tozwa occasion koleka na internet te to loba biso ba oyo tovandi na kati ya ndako ya mabala tomonaka makambo oyo bino bomonaka te nazwi nakobanda na bandaki na banana na ndeko moko lisolo ne salinga pasi nazwi ba masolo ebele lisolo ndeko mobalo esalinga pasi abi mama natunie pourquoi benginga abi Manuela na ngai na bima abi mama s'il te plaît soit à 1 minute ngabi to aba mi na Facebook komela ngata na Facebook to sola pona kanga WhatsApp ezo dérange abi pesa ngata 1 minute oyo kanga na yo kinde ko mobala bengi ngabi Manuela eloko etouchenga to mona rabino bosala makambo na bino mais eloko etouchenga façon po munde ko mobala wana alandaki makambo penye na zoloba na kati ya YouTube alandi ba commentaire ya batu nyonso o babandai ko commenter sur Mike Kalambai abi Manuela namoni batutu ba fingi batutu ba critiquer tout le monde aza contre Mike Kalambai na satanda kite na yo Manuela kitoko nde to monela rabino bosala rabahando ke okoyiko bimisa maloba oyo obimisaki na munoko na yo oye wana ojouer lokola babi jija yo kaka eloko moko ya kanga nga lobaki babi jija yo kaka litoi mingi ayo kaka litoi moko te jija yo kaka de matoi nga na yaki na direct na nga na zaina posaka ya kotalisa kolamusa peuple congolais ke to yoki ndeko mwasi ndaku yo vandaka te moyo yebesika maitangaka ezate ezala yo muto ozolanda ezala nanga mutu nazoloba to yebi makambo elekaki na ndaku ya Peniel te to zwika mbala moko parti pris ya Peniel ndeko mobala yebisinga bi Manuela ngai ndeko no mobile na oye biso abi avana bando betelo masolo kota na Facebook na nga na kombo ya mutu songolo na koti na moni mobile kitoko mbinga mobile alobi na nga na deguta basi na vie ngai ndeko nozo mona mobile kitoko baninga ba comprendre te pourquoi na vandisaka mwasi na ndaku te na deguta basi na vie na nga na koma ko mona basi lokwa biloko lokwa ba chose ngabi pourquoi abi nazalaka marié nakutanaka na mwasi moko ya kitoko o abetisanga motema tokoma ikovanda ndaku moko esali ke na bimisi mbongo na nga ya mutoki mbongo na nga ya pasi pona kende kobala fiwana me fiwana avana bala azalaka deya na vina ya botaka na mutu babota na babotaka bana mibale bakabwana ya yokuta na fiwana zwi fiwana bakomo vanda ndaku moko eloko ni yoko sala ndeko mobali tellement alingaki mwana mwasi apesa ki e confiance babengaka nde mibali baloba kolia na mwasi kolia na ndoki apesi ndeko mwasi confiance akabeli ye motema confiance yeso ka kene bulo ayebi ke tata ya bana ya mwasi wana bazalaka na relation ya bien na madame na ye mobali wana ayaka de fois na se ya ndaku na bango aya zwi bana ake na bango weekend to nini donc apesa penza mwasi na ye confiance ebele ya kene musala mama aokende kozwa bana soki papa azwaki bana moya kotika ezate yake mwasi ake a retirer bana azongi na bana na ndaku ba jour musu ezaka mobala yo kozongisa bana liboso ndaku ya zani na musala jour mususu kande balobaka muyiba azaka na 24 heures jour azaka so na ba jour ba kontelaka bango jour moko ezalaka ya nzambe azala na musala binde konanga na zaki na musala na yoki ka neti obi ayoki abina yoki ka nzoto nanga bien te esprit nanga na yoki bien te na kosi maladi na musala pour moi ça yebi ke mobala 6 à 18 heures mais ye jour wana kata musala ba 12 heures ayebi si chef na bango a créer abina okali mupas na okanzoto bien te boye na boye bazongi si ba libérer azonga ndako abima benga pe moi cité ke ayebi se ke na kati bulo to nini boye alobi pe lokote mobali ayeko bimila mwasi na ndako briske azali na fungola ndako na bango abimela mwasi briske ayeko kuta mwasi na ye oyo ya bimisela mbongo na famille na tata ya bana na ye bazolalana somo ane sala ndeko mobali ndenga yo kokanga bango boyoka lisolo siko ndeko mwasi asala po tango mobali apeselo mbongo ayoka ngona mobali musu na mbeto mobali azwi nanu abi esali ke atelemi lokwa mutu bakangie na congélateur donc ayebita sala nini papa ya bana wana akimi mwasi amizwi mbeli
amichubi mbeli na loboko amichubi mbeli na nzoto esali susu mobali wana somo alobi abengi ba pompier na bino po lisolango ezali sur la France abengi ba pompier tanga bengi ba pompier ba ye bazui mwasi na munoko na zoloba mobali muta chubi bambeli achubi bambeli wana mobali a se retrouvé na la police mwasi azana ambulance azokende hôpital tellement biso ba congolais soko yoki li solo bande kwa mwasi na bayoki li solo na na sali oboyo mobali mutasalinga boye bato yabika mobali mutamenace mwasi atie bambeli na ba camarades na ba voisins na ba famille na ye moko propre na bande kwa mwasi tout le monde contre mobali mutu azwa temps ya koyoka ndeko mobali wana azate si lelo mutazwa temps koyoka ndeko na biso azate bakoma kutu temps bayoko bimise na la police azongi ndaku ti basalaka ba enquête famille bandeko ba masa batindela ye batu na ndaku ba bete lokola ba boma ye pona nini achubaki ndeko na bango mbeli na minute tozoloba fi wana azongana na tata bana na ye ndeko wana vi ebebi ye likola mwasi eloko esala bi Manuela na vi batu foto lukaka to yoka de matoi jija liaka litoi mokote nga batu baboya ko yoka nga ti lelo vérité ko kaka ko bimate parce que batu baboya ko zwa tant ko yoka lisolo na nga etikala pe kenda mwasi wana za mutema makasi akoka ko bimisa vérité te ke bakanga ye na mobali yango ye moko siko soni wana aboko lata nti na ba charge na ye amicha mbeli mwana mobali wana mutako yoke azate parce que mwasi mutaweli koloba lisolo na ye ba yoka ye donc ndenga zawa batu ba yinaye batu batalaka ye mabe abima criminel alors vérité ezalaki moko soki bazwaka tant ko yoka ye mbele ya mususu baya ko sale makambo basala yete yango aleli na bina yoka posa ko suicide na yoka posa na miboma na donc akoma na banga kabasi na minute tolo bandeko mbali wana azwa copine moko babina koka ko linga su mwasi te na koma ko sakana na bana basi parce que ozwa mwasi mek bolingo ezate bat na ko tia mbali kitoko bat baseka ba ko poto ko tia mwasi na ndaku te na changer na place na ba nova na koma place mususu bat ba omona mobali kitoko me na soko ko tia mwasi na ndaku te ba yebite o ngana mona to linga ko yoka peuple congolais jija oka lito imoko te ndeko wana mitie na place ya ndeko mai kalambai alobi tout le monde congolais zaka so yoki likambu biso nyonso wana to komi ko wela ko bamba mabanga to yebi vérité te tozo ko soutenir te que agression problème nangeza ki nazo soutenir te makambu ndeko mobala sali mais problème nangeza kana la musamayele ya batu to moni elongi ya mwasi te to monika nzoto moko ya pembe ba beti fimbu ba manitraité yango donc peuple na biso peuple congolais tozaka mbala moko tozwaka dia tozi conclusion rapide mais sans que to vérifier ndeko na lobby est-ce que bozana esika ya mai kalamba ya komi na esika ya mai kalamba mutu a lobby mwasi a lobby mama bana na leki a lobby wako ekoloba abina komi na place wana tangu na yoki oza au milieu des villages na mituni tangu ngana likambo ekomela kanga na yoka kingate na zwaka talikanis oyo zuite ya kolinga oyeba eloko nini zo se passer to yoka kalito imoko te peuple congolais elinko lobata ta na tribunal mutafunda ka mutaliboso na mbila elinko lobate ke ye wana za na raison nga Manuela batu bolobi o bozaki contre nga na lina tali sabino mutu ata abomi mutu atabomi mutu ke na lalisi mutu ebembe awa na chibi bambeli maboko nangeza na makila mbila tango akotaka amoni ebembe ayebisio mbala ba choba kraka balobaka nini madame to monsieur nyonso oyo koki koloba na minute o to koki ko utiliser yango contre yo na tribunal mutu abomi mutu azana droit to yoka ye marge mabe na ye mutu tu azaka na droit ba yoka ye donc mutu abomi mutu mais preuve ezomonana azana droit ko zwa avocat azana droit ba yoka ye po mutu mususu be kuti bona pesa bino exemple bolobi o Manuela weli ko zwa oza mwasi non nga na saleli kama yele nanga na sali ba analyse nanga mwana mwasi ndeko mwasi alobi lobi ebele alobi kama mabe ya mobali mutu na vie azalaka na mabe azalaka na malamu mutu alali toke na lali ya mutu alali ebembe mbila ye bakangi mutu po fo basala banquette pona nini loko nini etinda po mutu akufi aza susu na droit ko se défendre te mais pourquoi ba juge tribunal elingaka esambisa
Et sambisa mutu abomi, marqué épreuve eza. Tant to lobarake biso africain, en tout cas to zara molem sous câble ya singamaye le katanara biso. Mutu abomi. Balekisi liboso a juge. Balingi ba yoka ye. Marqué mutu abomi ako lo balisuta ko se défendre te. Pourquoi balinga ba yoka mutu abomi mais bazana épreuve? Parce que mutu abomi. Tant mususu aboma ki mutu ezaki mokano na yete. Aboma ki mutu le musu alinga se défendre. Mutu musu akozala na se discussion ya bambi yo loko. Yo zongisi le likofu moko yo betie. Et salike place ake ko kwela mutu akoyika o akufi. Yango balinga ba yoka mutu. Po ba yeba punition ni bakoyiko pesa yo. Ta musu mutu ana boma ki mutu po se défendre. Mutu wana zakile musu na mbeli, mutu wana kaka mbeli na ye moko nde mutu aboteli ndenga chubiye par défense. To lingaka to yokaka. Congolais, peuple congolais, toi na bato mayele. Nga manuela na yaki te ko sala sentiment. Nga manuela nde na zalia bomona nga ndeko na bino boyebelinga na ndenga liboma. Na tambola kana biloko mibale kati nanga. Na tambola kana sentiment. Na tambola kana sagesse na mayele. Sentiment etindaka biso. Sentiment, omoni sentiment na makambo ya mai kalambai. Nga siko na tambola na debiloko, na tambola na sentiment. Sentiment liboso eza natali na direct na moni ndeko mwasi batutu ba commenter le peniel. Bazo kote la peniel, nga pe na koyeko kota na mupepe wana bazo kote la ye. Mike Ndoki, Mike mutu mabe wana mabenga ngo sentiment. Na boy ko sala sentiment po batu nyonso bazo commenter contre Mike Kalambai, po batu nyonso bazo sala en direct contre Mike Kalambai. Nga Manuela na saleli sagesse, na saleli mayele na nga na bi non. Na tali ndeko mwasi, na étudier façon de parler. Ya ndeko mwasi. Ngata on a téléminé zate ke nazo ko courager, ko manitraiter basi, nazo courager agression ya basi. Menga na saleli ka ke ki mayele na nga na longoli sentiment po batu tous les femmes baza contre violence, tous les batu baza contre. Oui, moi aussi naza femme. Na rolingate lelo jona betanga na ba sentir. Mais na saleli sagesse nanga. Na landi ndeko mwasi na 8 ans ya kolanda ndeko na biso na étudier vidéo na ye ndeko mwasi place azolo baso tolobito bando sambisa ndeko mwasi na vinde tozalaka awa mabe ateza ndenge nini mutu pa zalaka na malamu eza na mutu moko te na vie aza kaka na mabe à 100% aza na mabe 100% azate mutu pa zalaka na malamu mwasi wana vandi na kiti aleki po abandaka koloba mabe ya tata ya bana na ye mabe na ye. Tangu tozoloba mabe ya mutu. Mama wapi bolamu ya mutu. Bolamu ya mobali wane zate. Azalaka tana malamu moko te. Olingo tika biso public yo elandaka Mike Kalambai. Po Congolais to komisa batu lokola ba Jésus. Eza na seule personne. Oya sala li sumute. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Peuple congolais, to arrêté ko juger, to arrêté ko bamba mabanga, to sale la ba classe o ba parents na biso ba kotsa biso ba futela biso ba minerval. Ndeko mwasi avandi banda baneka koloba mabe ya mobali. Mabe ya mobali, nabe ya mobali, mabe ya mobali. Siko boye bisanga wapi malamu ya mobali ndeko mwasi abeti. Wapi malamu ya mobali to yebi kama bena ye. Bazalaki na moma moko te bazali na esengo. Bazali na moma moko te mobali asekisaki ye. Mais nga Manuela na ko yebisa bino ke na yebi malamu ya Mike Kalambai. Parce que ti mobala comme na niveau là to alliance. C'est qui est l'amour. Asa motema malamu. Ebele ya basi ba oluka alliance oyo. Mobala la ti sa alliance o pete na loboko. Mais bazui grâce wana te. Yo zui grâce wana ndeko na nga peniel. Peuple congolais. Et ça peka abolamu. Asa mobali malamu. Po azalaki obligé te ya kobala ye. To se kaka Moïse Mbiya bala kate. Moïse Mbiya zo bala te. Mais Mike Kalambai andimi devant Zambé, devant public, devant mokili. Ala tsa mwana mwasi wana alliance. Mais basi bazebele na mokili. Eza bolamu ti. Eza bolamu. Na linka na talisa na ya ko sala sentiment en direct. Mais na ya ko talisa ka ke peuple congolais. To zala rabata sentiment ya motema te. Sentiment ya motema yango ekotisa bato ebele mabele. Sentiment ya motema elobisa bato bilobela. Sentiment ya motema ebetisa bato fimbu. To sale la ka sentiment mais mo pe to tunaka to sale la mayele ya bonzambe to sale la sagesse mayele ya classe to sala ka ba analyse ndeko mwasi aleki alobi libala wana banda divorce bandi 18 ans eloko nini etindi yo kasi ba journaliste ba lekaka te temps ba kabwanaka abana ko linga koloba makamba couple nete pona nini abatela ki couple na ye siko eloko nini pousse ndeko mwasi aleka na minutes oyo po aya ko beta masolo ya couple na ye to couragera de malte
Ngande ko na bino na vanjawa na kutana na likamu na tata bana nanga histoire nanga pona finga na tata bana nanga bato bolandanga depuis premier jour na sala vidéo première vidéo nanga rando na sala na Didier Masuki o azo se rappeler première vidéo nanga na sala pas ya Didier Masuki alinga kota makambu ya vie privée nanga o tata bana na yo akomi message boye afingi yo na yebisa vie Didier Masuki to solo la makambu ya mami ngeni longola tata ya bana nanga na ba makambo yo na protéger foyer nanga to zonga na zongi sabino nanga on a telemi devant bino na sala eloko moko oyo na linga ko sala ngote première vidéo nanga na répondre tata bana nanga na boya ko répondre na maya misu marge ya banda ko finga nga na kangaka monoko nanga Didier Masuki na yebisa vie Didier soko lingo beta makambo tata bana nanga awa na ko kata direct na longwe stop to solo la ka mami ngeni tata bana nanga na linko yokate et ça là que ngana kangi munoko bango ba ofinga po ngana yo répondre po ma finge le kaki lelo peniel lelo zo leka olobi mabe ya mobali zo loba mabe ya mobali mukolo kaka bino wana soki mai kalamba ya lobi aleka fungula munoko pona ko loba po ndeko mwasi alobi ya toyoki liloba moko toyoki ya mutu liboso mais soki ndeko mobala bia fungola munoko na ye abanda ko loba ba réalité ya couple kaka biso tozawa to loba na ye mobali mabe mobala fingaka mwasi te mobala bombaka couple mobala salaka boye mobala kangaka secret mobala lobaka mingi te mais yango monike mobala zo jouer sagesse mobala oboya ko se défendre mobala oboya ko loba bosoto ya kati ya foyer na ye po soki lelo mobala na fungoli munoko boko ina pe na ndeko mwasi na kati ya libota na kati ya couple ba problème ezanga kate na za pona ko courager te to ya ko bimisaka makambu na biso ya ba couple libanda solution ezwa makapa ya nzambe soki batumi bale bozo marcher lisusu bozo yokana te to sengaka troisième personne pona ko luka acha kimia kati ya deux personnes o bazo yokana te mais soki problème bo monika couple ngo troisième personne ezala ya mususu famille pasteur ndeko o azana expérience ya libala ko leka bino ngana soutenir ndeko moi si to leka na internet naza contre parce que Congolais bokomi ko attiser basali na nzambe botie batu en global bokomi ko sangisa bo mélanger makambo ote aza musali na nzambe ya yembaka il faut ça l'exemplaire na zongi lisusu na ko talisa bino eza na mutu asala lisumu te c'est Jésus nzamba zolo bana biso azolo bela mibali mobali linga mwasi na yo lokola nzambe ye moko alingaka église mai kalamba isele pa aza Jésus te Yesu kutu tanga kutaka yaka boya kuti ndaku ya tata na ye komi wenze bat bazo teka nzamba silikaka Yesu apanzaka wenze parce que aza mutu toza batu to arrêter komona basali na nzambe na bayembi na nzambe komona bango banzambe parce que baza banzambe te ba batu loko ayonanga bakoyi ko kwesa mana ba erreur ba juge oyo kutu batangi ba classe bayebi loi. Mais juge pas quoi boma mutu parce que aza mutu rien à voir na classe rien à voir na makamba bonzambe na kati bato bo benga inga direct il fallait na ya ko répondre na zela na kota mutu zo benga zela. Oui allô bonsoir. Oui allô bonsoir. Bonsoir. Oui. Osa na poso intervenir? Oui, c'était pour la Manuela ou pas? Oui, Manuela Kitoko. Oui. Allô? Oui, Tozo Landayo. Na pe soma 1 minute, 2 minutes au intervenir. Tozo Landayo. D'accord. D'accord, Loba ou bien Nazela? Oui, Oko Loba, Naza en direct. Oko Loba bazo kao. Mais... en direct, toi, na original 1 ou bien Naza na original 1. Manuela Kitoko original 1, Naza na kacha en direct. J'espère aux Hollandais en direct, nanga bat bazo Hollandais yo. Nazo Hollandais. Ouais. Mama Loba tozo kayo. Oui.
Non, en fait, j'appelais pour savoir. Il y a tout à l'heure, oui. Oui, par rapport à ma propos, au Salaki Lobby, na sepela ki nangote. Okoki ko dimne en direct nanga po malobezo zonga, o dimne en direct nanga, tozo yokayo. Ok. Yo lobby que, au côté au côté la frère Mike, tous à la, Mayele et Salama. Hein? Mon beau sali maman koza moi si. Bango eza couple na bango. Ce qui a au lobby pourquoi avant qu'il suit depuis wana yo lobaka siko. Pourquoi? On ne sait pas ce qui a déclenché ça. Tu n'es pas dans leur couple pour savoir ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce qui l'a poussé à venir parler comme ça? Donc tu peux pas passer sur Internet, venir dire des choses au lieu de soutenir la gente féminine qu'en train de parler, de défendre Mike. On ne sait pas toi et moi. Je dis pas que Mike il a tort ou qu'il a raison, que c'est la femme, ce qu'elle a fait, que ça soit bien ou pas. On en voit à chaque fois. Je sais pas si tu te souviens de l'histoire de Cynthia, qui a été tuée par les coups de son mari. Demain, tu es en couple aujourd'hui. Demain, ça peut t'arriver à toi aussi. Ou à quelqu'un de ta femme, à une femme de ta famille. Namoni o comprendre ngate. Mama nanga. Kata landanga lisusu na ozo zongela na pona monto se comprendre te. Nazo kota nazo répondre au place wana na monto se comprendre te. Bon, c'est bon. Toza na ka pona bato bazo benga na moni ndeko mwasi azo se comprendre te, se comprendre te. Nga na courager Mike Kalamba. Bobenga nga na numéro ya WhatsApp oyo na komi na mir na nga. Bobenga nga awa na téléphone ote. S'il te plaît, bobenga nga na messenger te parce que naza en direct na téléphone oyo. Bobenga nga na numéro na tie na mir ya Manuela Kitoko ya WhatsApp. Naza awa na baneto bandeli lisusu. Peuple congolais. Congolais za mutu ya sentiment. Nga nazo salela sentiment te to salela analyse. Soki na couple Mike Kalamba baza na ba problème. Internet eza tribunalité. Na nyonso ndeko mwasi aye koloba pona ndeko mobali. Bozui solution ni, tozui solution ni. To fingi, to lobby, mais jusque là, solution pour Mike Kalamba na fiwana baza na bana. Baza couple copine te, baza couple baza ba marié. Baza ba marié. Donc veut dire que tant bo balani na biso ba africain toza ba bantu, famille ya mobali na famille ya mwasi ba yebani. Tangu likambo ezali na kati ya couple, to luka ba famille. Internet eza famille na bisote. Na internet oza na bato okuta ndoko soki okanisa ke Manuela obetelo maboko ndo leki tenga na obetelo maboko te parce que toza na ba famille oza ki femme mariée. Tangu oza na likambo na kati ya couple na kima na famille ya mobali. Boza na bande, koza na mama. Kima na famille na yo luka ba mikolo na ba église boza ki na bato ebele. Mais problème na ngeza ke likambo eza likambo ya internet ite. Eza likambo ya internet ite. Peuple congolais kotaka likambo ko kota te. Na yambaki ndeko moko pasteur alobi ke ba longola Mike Kalamba ba église pe mise vandise. Makambu oyo to bandele eza makambu ya église te. Eza makambu ya vie privée ya batu mibale. Eza makambu ya mwasi na mobali. Eza na rien à voir na ba église. Nga na za d'accord te ba église vandisa ye parce que abundisa ki to ba beta ki mwasi to asala ki boye. Toza na ba famille. Solution na internet ezwa marate. Na internet oyo vando simbi micro. Batu bako finga yo ndeko mwasi baza. Oyo pe bako betelo maboko baza. Mais solution boza na bana. Bo batela bana. Lelo bana na bakoli bakuti ba video net yanga Manuela. Oya fingi eza bien te. To courager ma bête. Bo courager moi na wana so bolingi peniel. Boko iko courager peniel ta ya koloba vie privée na ye na internet. Ndeko Mike Kalamba soki asalaki yango ya solo soki asalaki yango ya lokuta nga naza na épreuve te ya koloba oui osalaki non osalaki te batu bayebi vérité ya lisolo o eza kaka frère Mike Kalamba na mwana na bango na ye moko soki mwasi na nzambe vérité zaka na bango moko donc nga naza na te pona ko ba vérité naza d'accord te ke mobala betaka mwasi mais problème eza ke solution ezwa makana internet te internet eza tribunal te ponga Manuela na vanda awa na banda kolobela makambo mutape singa porte eza na peniel soki peniel aleka kité soki peniel aleka kité mais nga Manuela na ngena so pe audace osala ba ndira kité donc koto musuna ni ko senga na opesa eza conseil kongola linga vérité te
Kongola linga baloba likambu te kongola linga ka biso nyonso tokoya na mulongo moko yango pe tokendaka kokufa okebo tie loboko katani okebo po bilanda landa nga nazo salela sentiment te tozoloba ba analyse selon makambo biso nga na moni na misu nanga na moni ndeko mwasi to encourager agression te soki likambo ezali la police ezati ba famille ezali mais bo traiter yango na internet te to traiter yango na privé yana yamba. Oui, allô? Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. On a l'ingénieur qui n'intervenir maman sur toujours kaka na direct. Oui. Oza en direct. Naza en direct public et Zolanda yo. Ok. Moi na lingi na loba boye maman vraiment na sepeli makasi na oyo sala na sepeli makasi. Parce que moi si ya malamu yeba tango banda ko fongola ba Instagram na abanda ko tshaba message ya nzambe mingi ba message ya bible obiso nyonso to kaka lelo a nzambe wana wapi pona ko transformer mobali wana oyo aza papa bana na ye to boite à vivre ba situation difficile ba sebele bazana mabala bazo vivre makambo des fois ko le quand même yé. Mais moi si à kotaka na mozindo a prière au cœur luka nzambe sachant que moto wana aza moto na nzambe bato bazo benge moto na nzambe. Ce qu'on est le internet est tombé la ramutu. Bache ba pousse ba j'aime boy boy. Mais internet wana ka comme te ko seka lo biso ko se retrouver yo moko na bana na yo. Moto ozo fingi sa lelo. Ce qui ba kangi nzela ya ka sous par exemple États-Unis te. Ce qui bato bazo finga ye mosala na ye koyi. Ndenge nyinya ko nourrir les chouchou bana wana. Lelo yo azo sepela parce que bato bazo chela ye ba pousse bato mona ye mwasi kitoko ba komi koloba ne oui, au sali bien pour dénoncer oui. Mais tant que ye moko na conscience na ye a ko regretter parce que za mobali o ya lingaki parce que za mobali o andimaki abala ça veut dire que c'est azalaki na ba sentiment peu positif les lois au finga ya komi mabe ko diaboliser oui mais il faut penser à demain bana bazana kati ni wana obiso to bosa na ka mwasi ya mabondeli akota na prière pour na kokende ko luka o ya kela moto o ya kela mobali wana o ya fingisa lelo. C'est seulement ce que je veux dire en fait, c'est-à-dire que il faut qu'on tala ici quand bouchi relation na ona nzambe ezandenge nini violence ko sala ngo na mwasi eza mabe to condamner ngo eza bien te mobile na asala ki mabe mais est-ce que ba koka ki ko solo la te ba singa na ba pardon et puis c'est passé ce qui a moni ba infidélité aboyi na ye libala ngo elle continue son chemin mais ata la bana po bana lobi ba ko tuna yo papa mabiso azawa yo oyo zo sala bato bazo finga papa bana wana est-ce que zo sala malamu vraiment zo sala ye bien na sena etango ko tika la ye moko un jour a ko raisonner internet est tombé la ramutu mais ko ifaka pe moto. En tout cas, voilà, on a un gars qui n'a pas. Ma sepeli ma casse na ozo sala. Nzamba pambola on a tiké liyo vidéo na maman. Merci beaucoup, merci maman pour l'intervention. Tikali malam. Donc public nanga i bande ko nanga o bolandaka biso donc na ozo ko tout tenter. OK. Benga. Papa nanga o komelinga siko benga nazaki na mutu na ligne. Donc ine tozolo bakaka. Eza na mabale belé, eza na basi belé na yebiso bazana ba problème koleka. Infidélité. Na tous les couples congolais, surtout za 100 infidélité ezata na 99% ba couple congolais. Mobile fidèle azate, infidélité eza makasi. Mutu muso azwa. Bobengela nga na numéro Ritz kitoko, tia numéro bat ba benga, bobenga nga na portable té. Ok. Oui, allô? Allô? Bonsoir, papa. Bonsoir, Manuela. C'est Samuel aux États-Unis. Oui, oui, frère Samuel. Naza en direct, bat bazolanda yo. Ok. Nalingi na loba boy mama na ngai na bi quand même que ndenge ozo sala émission wana eza na baba ko sepela na yo na baba ko sepela na yo te. Parce que moto na moto aza na point de vue na ye wazolo ba selon sujet ya Mike Kalambai. Oui. Il dit ko ba te que parce que moi si o s'appuyer par ka côté à basi non. Ndenge ozo sala émission na yo wana oza na kati oza ni pour Peniel ni pour Mike Kalambai te. Merci. Pourtant obino bozala kaka bande ya basi bande kwa basi bozala pe bande kwa mibalisi. Ko bango nyonso ozo betaka tolo bande kwa basi ko biso mibali toza bande kwa na bino te. Tango bozo s'appuyer ka côté ya Peniel Mike Kalambai pe aza mobali. Place nga nazo mona selon ndenge na landaka émission na liboso na mona place loba mabete.
mais belle bafinga baloba n'importe quoi na sujet wana so tolandela mpenza bien tozokota na makambo vie privé na bango te mais eloko ezosala mpasi eza quand même ke ye Peniel aza mwasi ya libala eza na makambo mosusu ya koleka nango na réseaux sociaux te ezala oza na raison ezala oza na faute est-ce que place wana Peniel ntango azoloba nyonso azoloba wana alakisi biso place nini akenda koyebisa ata basali na nzambe ou bien famille ya Mike Kalamba na makambo nyonso banda oleka na kati ya ndako eza kaka banda kolobaka na ke koyebisa bandeko na ngai ou bien nalukaki boyeboye na makambo wana soki tolandi omoni lokuta eyaka mbango mais vérité eyaka malema amen lelo Mike Kalamba azoloba te mpona nini azoloba te mpo ayebi valeur ya mwasi mama bana na ya ndako mais mwasi ntango azobima azoloba nyonso azoloba wana bato bazosutuka kaka parce que biso bakongole na bainternet tongaka kolanda kaka abomi eboye na mobali azobeta na bacouple nyonso baréalité eza ebele soki olingi osalaka émission na minute wana obaki na osala émission ya mibali nyonso makambo eza na bacouple ya bato okoyoka ebele mpo kolemba mais mpo nini bato nyonso wana balekaka na bainternet te moto na moto ayebi façon azogere sentiment na ye mpo na makambo ya Peniel ngai naza pour Mike te naza contre violence faite à la femme pour encourager te que Mike asalaki malamu place nga nazomona Mike quand même ke ya koleka na internet kobanda koloba makambo ya vie personnelle na une affaire à 3 heures du temps siko ntango alobi nango suka nango azwi solution eza na bao bakomisi ye eza na bokutu bazofinga ye eza na solution ntan moko te mais eloko nga nalingi naloba bato batika ndeko kondane parce que nangoni bato mosusu bakomoleka wana banda koloba oza mwasi ebwena non yo ozosala émission na yo oza na katikati oza pour Peniel te oza pour Mike Kalamba te ozolakisa nde fait ya quand même ke makambo mosusu eza makambo koregle yango en famille ye mwana mwasi wana ntango azoloba tozoboya te tozoyina ete aza mwasi na libala ntango asali émission na ye biso nyonso toza nga mpe naza na États-Unis afanda na Amerika namona ta place moko tozokumisa ta bolamu ya mobali aza kaka mabe c'est pas normal ti okoma niveau kolobaki mobali aza irresponsable mobali nini akobala bana mobali mwasi akipaka bana na ye te nayebi te soki bakozala na bango mais je ne sais pas mais akipaka te apesaka 40 euros nyonso wana mpona kosalir kaka mobali na yo oyo aza papa bana na yo esali biso vraiment pasi makasi quand même ke biso ata ntango tozoyoka yango na bandeko na biso vraiment bolimbisa eza makambo kofinga te eza sujet oyo eza malamu oyo ndeko na biso azosunga makambo kofinga wana eza te moto mpe azala wana te mpona nayebi quand même nde oza wana kanga na oka motema ebele bakofinga yo ebele bakosala na oyo bakoloba mais naza na mingi ya koloba te ce que je te dis quand même ezalaka na courage bao nyonso bakoloba na bango mais eloko toyoka mpasi parce que mwana mwasi Peniel aleki sur les réseaux sociaux kobanda koetale vie personnelle na ye ifaki aluka ata basali ya nzambe aluka famille tu akututanisa bango baoyo nyonso ake koluka wana bakopesa solution nini même ata na ngai naza contre te mais nakamwe mingi même ata mwa mulopo ntango ozwi mwana wana ofandisi wana mokozi kosunga mwana wana aza mwana moke soki oza na expérience ya couple aye na basujet makambo nyonso wana benga mwana wana fanda na ye solola en famille boregle makambo na bino mais na internet siko solution nazwi vraiment naza na mingi ya koloba te ce que je peux te dire nakopesa oka merci na émission oyo kolanda bacommentaire te bamosusu bakopesa commentaire ya malamu oyo ya koloba na ye n'importe quoi que ce soit kolanda yango te mais biso tozoregrete kaka mpona comportement wana eza comportement malamu te tosepeli nango ata moke te eza vie personnelle na bacontinue kaka bongo mais mingi ya koloba te mama je napesi ka merci na bandeko na nyonso bazolanda biso. Merci papa, merci beaucoup. Nzambe apambola yo na sepel l'intervention na yo. Donc nga naza na te pour na osa l'émission na nga nazo milieu de village, tina tie caméra na nga na tie na yebiki naza na page, tout le monde aza libre ya kopesa point de vue na ye. Et loko ezoboma biso na kati yo papa na continue en direct. Et loko ezoboma biso peuple congolais parce que congolais lingaka kumbela ndeko na ye congolais. Ngai soki naza lisusu pona sala en direct oyo mutu apesi nga opportunité ko sala en direct ezaka ka yemo ko mwasi ya Mike Kalamba ex madame ya Mike Kalamba Peniel tozo continuer lisusu comme eza na batule musu tozo se comprendre te nga naza d'accord te omoni ko sala musala o babengi ki musala ya ki juge poto batie biso poto juger batie mwana na leki ndeko mwasi ya leki poto juger to kata likambo alors tant to lingi to zala ba juge ayo kaka litoi moko te juge ayo kaka dematoi ndeko mwasi alekeli biso na internet pona koloba oya ko ikoloba mwana naza mwana étiquette Peniel aza na ba famille
azana ba parents bazana ba église bazana ba connaissance bato ba yebi couple na bango ba parents na bango libala nga nazo condamner ka ndeko mwasi o il fallait dévoiler aya ko bimisa soki abimisi nini po ndeko mai kalamba ya kufite solution 40 € o mobile ya pesaka ozwi yango pété ba mama o bovandi bozo telemela manula bo sepelité na moni bo sala marche na posa na mona marche ya ba mama ba telemi pona Peniel pona mai kalamba ina ndima bino bovandi na banda kuna bino mwana ana za mwana muke aza jeune fille abandi sika première libala na ye soki bolingi ye mobali wana balaka pesela mbong bazana bana na kati so bolingi ndeko na bino bolanda ina privé bo pesa e conseil na internet eza place akoya ko se justifier te parce que internet eza église te. Parce que nga manuela nazo milieu de village nazana katikati ni pour moi si ni pour mobali problème nange za ke mama makambuno ya ndaku gérer yango na ndaku na bino gérer yango na ba famille na bino soki likambo moni ke leki grave soki peneza ye ponga na moni elongi ya moi cité to loba na sérieux to moni ba photo mais to moni elongi te ya moi si to moni ka moi mo apembe ba beti fimbo eloni ezo la kisakeza ye. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Manuela? Oui, c'est moi. Ah, ok. On est en direct, hein? Naza en direct, public et Zolandayo. Olingo intervenir? Ok, merci. Oui, il a intervenir. Tozo Landayo? Ok, ok, maman. Na sepeli vraiment, Zoloba très bien. Merci. Na sepeli penzoza moi sinoko mayele malgré ba makamsusi ndenge le kaka. Et loko na ngaki na lobanga vraiment pour nanga personnellement na ko condamner tous les deux. Naza vraiment muta ba sentiment tenengo lobi keno na kene kaka on je suis ce qui Peniel ou bien je suis Mike. Non. Ndako banana premièrement la Mike. Et loko ngai na ko tirer les sons ezali nyonso to lona na se mokili efuta maka. Amen. Ndeko na biso pasteur frère Mike azalaki kolinga basi na ndaka papa moko intervenir na yetu super émission ni lobby na début ya ministère na ye. Ouais, papa moko abi na début ya ministère na ye azalaka na sœur moko na ezaka mati. Balobi la sœur azalaki kosombela ye ba chemise asoutenaka ye na ba prière makambutu. Ndeko ka bandeko na mibali bazalaka mwaso bo souffrir na ye accepter yo na moma wana omona kité. Ti to koyi kotanga banzela nenga salaki ti na décevoir basi donc ça veut dire moi si moi misu na ye il faut bandeko na mibali ba éviter kango na vie. Il faut qu'on évite moi misu moi si atangisela kango ma misu te il faut éviter ça. Ba ma misu wana ndeko na biso Mike atika kibasi akei ko kende na États-Unis ko bala mwaso pona ye azali ko la ange. Alipe na mokili tozaka na loi moko ya semence pe ya moisson. Suko kolona mabe d'une manière d'une autre ko récolter. Ezata bsuba maya misu wana lelo yo. Toza ko mona oto mona. Akasi ke nazwi ange o yaza mona mokie. Donc Mike condamné parce que papa ba septaka bana 17 ba tsa condamné frère Mike. Mais frère Mike azako papa maya misu elisa basi. Tala ndenge moi c'est normal ko tala quelle humiliation. Monde a bougé dans la communauté. Na quel côté ya moi si maman Peniel kitoko esombaka libala te. Biso pe tozalaka bana mike tozalaka pe ba jeune fille. Tozalaka pe na ba 17 ans. Tongalaka pe. Soki kitoko zalaki kosomba libala. Basi lokola ba Patricia Longomba ba grande sœur ya ba Will Longomba. Mais ba comment te ba H mo boite sa mobali parce que bazalaki kitoko. Mobali moko te na vie ko yiko accepter moi chose impoli, aza indiscrète. Moi chose ali maman. Soko za impoli, mobali ko sala ma bela minute, ata ça ina posa au sala ote. Ata ba lobi Mike ngazake azalaki soki comment je peux dire ndoki. Abeta oti na niveau wana. Ezala ya solo za soto tokeka kia beta kiye. Pour moi za nga contre beta. Ata ke mwasi na ko linga te ba beta modèle wana. Mais tu vois, je suis Peniel. Vous savez que je Peniel. Amen. Les bébés, vous savez que mon bali moko talinga moi ça est indiscrète. Aka ni satike wa bete maboko. Je suis dans mi bala ba kota wana. Yeah. E ba tala.
est-ce que boyebi que la même peniel mobile moko alingaka ye na azoki na bamessage kuna abimisaka conversation. Toi tu ne penses pas qu'azo kobangisa mpe mibali ya mona yango kaka bien aotala te ya na fitira. Merci. Mobile soza komona oyo aza élément dangereux oyo asali okuna aza pene masanga mobali lobi mpe akoki kosala nga boye olanda mpe atala bato ofinga ivete mobali nini yango akoki kolinga obandi kaka wana babe asalaka mosala te eloko mona naokotela ni ivete ivete kutadalelongoye na mwana bato naokotela ni mike ya mbai na sisi napesaki par na ye napesele ye azofuta nani peniel eloko moka lombo alobaki tukoka liboso autaki mpe bango mpe dernièrement awa babi prophète soki tatu samo tatu ayaka so epala bango mobali na ye abengi abi bebi yaka kosalue pasteur azala ayokisa ye soni abi je l'aime pas mobali nanga kolinga humiliation reine vachi roi aboyaki ye likolo ya biloko wana la bible dit elle était belle mais tellement qu'a humilié qu'il y a kobima na miss ndenge roi alingaka te liboso Nadège zwa numéro par Rite. Liba Rite azwa libala merci nga naza ni pour Peniel ni pour Mike alelisa basi nzambe alobaki na ye okofuta ate koleka des années ntango mosusu mwana mwasi oyo balobi asobelaka ye bachemise ntango aye asalaka premier album mwana mwasi akontribuera na mabolongo na kuku mpo lelo abima bakolela mwana mwasi wana abi ok c'est bon nasi nakomi élevé aliake na États-Unis na Bali nake na Bali omoni masomo likolelisa mwasi bapapa bozwa mayele merci eza leson tokeka na basentiment te po évite kolelisaka mutu nga nalobaka na vi na nga nalingaka te natika na remord na ona se ya mabele ata azosala sambla azobima lelo gangi mais mwana mwasi wana mpe esika azali na motema akozala ye mwa avandi bana sila nsima ata lelo batika bamaki bebe aza bebe te batika mpe bakondandaki nde koza mwana mwasi ya bato abali ye nazaki na 17 ans bapara na ye mutu abalisaki ye soki bapara na ye epui ye andimaki libala ntango ndimi libala elakisi ke libala mpe ezali pala nguba te merci mama nanga nazolinga nakata mama non c'est bon ça se passe na oloba yango wana ndeko langa mwasi merci beaucoup na CP merci beaucoup po bandeko musu pe bakota ba intervenir nzambe na lola pambola yo merci beaucoup Mandela ok ciao mama oui allô oui bonsoir binokuna bonjour bonjour. Oui, bonjour, bonsoir, bonjour en direct Canada. Oui. Donc, nous aussi n'a participé à la live parce que les autres touchés communauté mobimba. Papa nango kolo ba mwa makasi okolo ba mwa makasi pour na public ba yoka yo. OK, na lingue un peu na participé na live oyo. Parce que les gens na minute où ils ont touché communauté mobimba attaque moto azana songi te mais la minute où makasi a problème où ils ont touché congolais nyon so avani na ndako. Oui, tu as numéro bat ba oluka numéro, tu as numéro Rite s'il te plaît. Alors, na minute oyo nazomona problème mingi bazo condamné à 80% Mike Kalambai. En tant qu'un homme, moi aussi, nous sommes condamnés à Abetaki Peniel. Mais cela est la solution pour nous aider à Biso Peniel. Nous sommes nous sentir un peu mal à l'aise à chaque fois nous finir Biso Mibali en général. Tout comme les femmes, nous sommes passer pour nous Biso ya mwasi. Maman nangai nalandi un peu na meki un peu kolanda yo un peu ndingo bando pesa conseil ozaki vraiment nantela mais nazomona batebele bazo comprendre te objectif na yo ya message ngai na kolwa ko bando na biso quel que soit côté amiba parce qu'il y a aussi des hommes qui bazo continuer toujours ko finga Mike condamné ko finga condamné eza solution te mais na mito yo biso nyo stango to kenda kobala tango ba pa na biso ba pesa ka biso conseil oui à liboso aux parents pesa kandeko moi na ya mwasi ezala ndeni ma fille kende na libala respecter mobali na yo est-ce que tango baloboka mu wana
respecter mobile na est-ce que ceux qui to ban déjà ko détailler mon respect wana oui bi que ba permettre bon ils na kati respect wana maman nous soit ça comme moi alors ça c'est un deux le autre monika ka peine la bimisi ba photo ba betaye alors ba betaye te maman tangai to le canon toye ba cause ni sale ki ba betaye ngai na koza ba bona lobaka na ngami te mais mutu sa ko pousser ngai na banda ko vous comprenez c'est ça le problème de yangwana. Merci papa. Mai kazaka liboba a yeka na boye abandi ko beta penyel na ringa faire voir bande mon abiso ko sala ke mutu a sauver libala na ye maman eza humiliation à moi c'est ko couper compte ko transformer mon bad tout comme humilité à moi si ya mon bad ko couper ko transformer moi si na ye. Merci. Ce qui est le point là libala ti libala ko tambola alors bah il faut bailler le courant pas son penyel na libala il faut ko zana komi kitisa quel que soit nous ce ko ko kaliban ce ko komi kitisi mobile ko zonga na makolo akosenga ba batu ile ndi wana biso penyel Mike abeti oui il m'a abeti mais ni ça qui abeta ye vous comprenez. Merci papa. Alors bah il faut bailler ko finga Mike ko na na ba réseaux sociaux solution déjà baby carrière na mais yebe ke lo kwa sali résultat ko zongele ka parce Mike akoza sous sa mesure ti akoyede bana wana parce que musala wana yango ya ko sala ke ali sabana wana mais o ya sali sikoyo donc a humilier a commis à s'emboucher donc ça difficile parfois moi si nous sommes au côté madame alingi babala na Mike comme ko aider Mike alors on a peine à vivre en dernier avoir quand même c'est ça mais batumi ba aider mingi osungana peine ba tika ko condamner Mike. Merci papa nanga merci na moni 4 minutes eza na bande ko ba olinga ba intervenir nzamba pambola yo merci na intervention na yo bande ko en direct balandio nzamba pambolo merci. Donc bozana ligne eza vide o alinga benga abengi akota a intervenir donc tozaka na sujet wana peuple congolais ba maman mingi ba maman oyo bozolo ba Manuela ozwa mwasi un jour ekokomela yo maintenant omona ka même likambu même sujet naza ko bandela yango kaka naza d'accord te na violence ya basi mobala sala mwasi mabe naza contre yango ser nanga Benito Nadège Rit Kitoko naza contre agression moi si agressé mobile mobile agressé moi si mais problème ezali awa internet eza tribunalité bino bato bolingi penyel po kongola zaka pona ko bakisa mungu ana pilipili boza ko sunga moi si wana te boza ko sunga penyel te po lobi lisusu akoya ko lekela biso susu troisième vidéo pona ko lobaka makambu ya mobile na ye aza moi si na simama ekalamba ya kolinga abala metango moi sa komi ko binisa makambu boye ya vie privée na ye libanda bangisa pe ba mibali mususu. Oui, allô? Bonsoir. Oui, allô? Oui, bonjour. Tozo Landayo? Je pense que vous êtes en direct là. Oui, nous en direct. Ok, merci Mingi. Nabengi pour intervenir dans l'émission Oyo pour tango. Penye la salaka émission na mama wana na bandai komona mais tellement bapele les gars ebele na zoka tan sola na penye te lokola et pendant na moni mo espace ça na lina intervenir un peu oza moi mukuse ba maman na s'il te plaît pour bande ko musuba ko kota na biboye que penye asalaka mabe ko exposer mobile na ye na TV bongo réseaux sociaux zande kwa mutu déjà parents asalaka mabe akoki kosala eloko wana te il fallait qu'il ba solo la mona ndenge ya police na bango na famille esile la bango na bango o babi le mariage eza partie ya pure na partie ya meilleure siko pire ngo des années kasi ba makambo wana nde ya mona ki ba ko beta ba nyonso yango wana nde za pire siko ya linga ka te za la meilleure ezala te meilleure na libala ka meilleure ezala ka te pire ndenge yaki ane falaka supporter yango pe mais il fallait pas abima na télévision aloba makamba mai kalamba ya lala na ndeko na ye alala ko eza pe mabe quelque part ye pende nga za wana nzambe pa ko condamner ezalaka te il fallait pas ça lango
moni emsu mobali azaki pe na posa azongela ye mais ntango makambo wana ezobima mobali azali kokanga lisusu motema makasi ezalaka te fo toyeba makambo oyeba ndenge ya kobatelaka libala na biso ata kuta okabwa na mobali mais zwana ope silence vanda na yo mobali mpe kota okenda oloba bongo ndenge ni mwana mwasi oyo tokabwa na ye na mabe nyonso nga nasali azuka silence aexplike ata parent te aexplike ata ndeko te abombi na motema na ye mobali akokenda lingi nsima atalikabi omwana mwasi wana aza malamu mpona makambo nga nasali ye abombi ka secret na atika nazongela ye na quelque part lisusu ye moko penye ndenge aza na atie vini ya risque mama nazoyebiso mo ndenge expose mike na tv mobali nyonso akobanga kozala na ye po azomona mokoma kokabwana asali erreur makasi vraiment donc akosala yango te ndenge ali mobali abandeko abando répéter le même acte basala ye erreur asali yango wana ifalaka mibomba po mibali ntango mpe bamoni ke abombi azoloba eloko te seka aza mwasi malamu akoya mpe koluki babali tia numéro bato babenga en plus erreur ye azosala balobi moto abalaka une seule fois babalaka deuxième fois remariage na vie ezali interdit et péché aboyi libala seka obala lisu te mpo balobi soka bali na para na ye ya lembongo na bato bakoya na fete bango nyonso baza na lisumu wana kote mai kalamba ya okende na mwasi ya kobala na bato bakoya na fete bango nyonso baparticipe na lisumu wana seke ye ndenge aza na kotikala bongo nga na moni malamu asenga mai kalamba pardon bazonga na soki asengi pardon te seka atikala bongo abala te mai kalamba mpe atikala bongo abala te soki babalani seke baosambela te baokosa biso mpona bible ekomami remariage ezaka mokolo moko akokufa boza ensemble moko akufi moko akoremarie ozomona problème nde yango wana bato bazokosa nayoki mokola direct ne mwa mobali biso azobenga loba nga naza nanga pre naza nanga mama komisele message bazokosa ye omo ndenge aza na wana ezalaka direct ndenge elekeleki mibali bazobanga ye nga aza na canada aza canada na montréal mibali baobanga ye abi nake kolinga susu po expose nga ozoka nde komi oyoka nakoma obanga nanga bakoya koexpose nga na facebook tika nga na vanda nazwa nanga kimia ozomona makambo yango ayebake mobali oyo akondane na ndako akozala ne mayele na ntsombo na ye akozala ne mayele na evandeli na ye akobanga ye mpo soki asali erreur akoexpose na miso na tv eloko wana asali grave en plus eloko mo ya nini na mituna est ce que aza baparent te oyo biso na états-unis na canada eza yango libre lokola asaleki 25 ans kooleka asali miso na ndenge na kati yo te nayoki lisusu ke balobi akosala susu lelo en direct lelo pena na kozala na ye mpona yebise makambo aosala ezalaka te lelo pena na kozala na ye omoninga lelo na travail te nga aza na canada moral biso bango tobenga na nimeo tuta akode te mama na kozala na ye se aosala ndeko nanga mwasi ata yo mpe na profite na yebisa omoni ndenge oleka na bemiso ozofingala sepelaka te kofingaka te ndeko na nga omoni soko okabwana na mibali obi mobali mpo aproche yo ndeko na nga ekozala difficile en tout cas excuse nga naloba ngo na direct nakotaka botika kobenga nga na telefone awa bobenga nga na numero oyo na Thierry tiela bandeko na biso numero oyo ezali wana na mire na nga ya Manuela Kitoko donc tomoni ba intervention ya ba papa intervention ya ba mama donc ligne eza libre kati bomeka kobenga donc bandeko basi o bozwa ko courager Peniel asala ban direct bozo sunga ndeko na biso te bozo sunga ye te bozo compagnie nde na libulu po souffrance ezala ye moko tanga ko kata en direct. Oh là là. Allô? Allô? Oui. Nazui déjà mutu na ligne bat bazo benga. Oui, allô nazo ka yo mama. Bonsoir. Oko diminuer en direct nanga pona nazo mi yo kanga moko double. Oui, naza à partir de Grèce. Na ligne intervenu moi mke na likambo. Mama nanga tozo lando connexion ezo kata kata. Allô? Allô? Ekati mekali su ko benga ekati. Allô? Oui, allô?
Allô? Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, Nazo Kao, bonsoir. Bonsoir Manuela, ça va? Oui, ça va bien. Ozan Akati en direct, Batbazo Landayo. On a intervenu, mon la moto en direct. Oui. Na se makasi, na se pe loko. Ozane se. Nazo linganga, nazo condamné moi si wana, Peniel. L'air to balanaka pour les meilleurs, pour les purs. O aza mwana muki, mais ye Manuela, ye Peniel. Aza na ba parents non? Ye Peniel wana baza na ba témoin non? Là bazoka ba témoin, ils allera pourquoi? So boza na problème à couple de famille, il y a couple de milieu. Ok, au monde apparaît. So qui okakosola on a ba parents na yo te po makamtu ces années intimité net biso toza ba bantu o yo kaneti sono sola na mama no na papa na yo ba tia ba parents po na nini ye azo kanisa nyonso azo lobana Mike asala yata bolamu ata bon côté ye azo tala bana wana te un jour bana ba ko révolter contre ye a exposer vie ya papa na bango nyonso libanda. Ko beta oui ba beta ki nga pe naza contre pour na mibalo ba beta ba mais pourquoi zo la c'est longité nana ba no kangi ba photo na sima mkongo elo ni nezo la kisa keza ye Peniel eza elo ni nezo la kisa arrêtez nazo mona ke azo sa direct arrêtez ba buzo bana azo sala ya kanisi so asali bonda ozali su libala mais mibali ba okima parce que abimi élément moko très dangereuse. Pour ce l'homme a dû mobile, ça il faut pas à publier mobile wana. Baba no kima mais ba parents na ye, ba so mona te makambo, mona banga zo sala vraiment. Aso fin ça éducation ba parents na ye. Ya zo mona bo Rich cha numéro. Rich kitoko cha numéro bat ba osenga. Arrêtez ma camona ça la scène pas bien là on a intervenir yango wana. Merci beaucoup courage na tikio. Merci beaucoup maman nanga merci. Allô? 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 Oui, allô, bonsoir. Ya Benito numéro ezana seobenga hein? Bah, commis par Rich Kitoko. Tozo comme maman, bonsoir. Numéro sur Benging et Zovanda Kimia. Donc, non, il y a un bango lisouté. Oui, allô, bonsoir. Oui. Allô, bonsoir, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Naina intervenu mon qui pour na. Naina intervenu mon qui pour na. Oza en live, non? Naza en live, naza live. Ok, ndeko na ngana ngina intervenir moi mukie parce que en tout cas makambo ya internet na ngapya kokota te mais likambo ezo sala un peu passer omoni soki mona moi sana kufaka nde tolo balikambo susu nde dossier baluki mais lokola za en vie nde batu pe bazo ko intervenir en tout cas ezo eloko lingi basalo te ko sala ngo muninga te Mike asali mabe oui moi si pe asali mabe mais lokola da mai se sopani toza na dossier mususu ya kusala ba commentaire maye sopani te ndeko nanga na kata yo te maye sopani te parce que Peniel azozonga lisusu lelo na internet pona koyaka koloba makambo donc maye sopani te maye zakaka bon ngala bi maye sopani na sens que ndenga sa dévoiler secret quoi ya libala na ye osomona na sens na lobeli ngwana Paul libala ba bomba secret mais yankuba ba bomba kati ngana linga kuta tomba na ngabeta ngate pona lingelo kwana ti tozo banga nzambe to tambola na bosolo nzamba zali ebele bazo bunga ya de pasteur bazo sala makambo mabe na yebi ba pasteur bazo bimala ba makangu na hotel eza propreté nga combien de pasteur balinganga eza propreté tozo bomba ka bango mais bazo sala ka mabe Peniel asali mabe Mike Kipe asali mabe na yango na internet muta condamné muninga te ça veut dire toti kaka to pesa ka conseil po bango mibale basaka mabe en tout cas na suki ande bolanga merci na ndime pete ke na ko zoyo na bengi à partir Amérique. Merci beaucoup namoni peuple congolais namoni ngaka so na zoloba namoni que tozo se comprendre te ba bozo comprendre mabe donc problème ezali boy
ndeko Mike na robandela ka koloba pona moni ba oba obenga bozomi monela lem sous directe ndeko Mike abeti mwasi eza mabe mais internet eza boti go benga nga na portable na ngai bo benga nga awa oui allô oui bonsoir oui bonsoir oui nalingaki kaka na intervenir par rapport à makambo ezoleka en tout cas biso ba chrétienne eza pasi pe mawa toza un exemple moko te ya kopesa na baoyo bayebi nzambe te eza mawa komona mwana mwasi asemaki azwi caméra atie liboso na ye azwi moto interviewé apose baquestion mpona koedifie kutu te mais mpona kobimisa mabe non seulement ya mobali na ye me ya papa ya bana na ye eza mawa eza pasi nazotuna kaka soki balia basi ya bamusicien nyonso baobi bafanda baloba makambo bavivaka na bafoye na bango amen biso toyeba tu muziki ya bato wana amida oyo koyanaki na JB afandaki wapi po abimisa makambo ya JB soki bato bayebi nzambe te basoi-disant bapayenne ebe tobengaka bango basala bongo te a combien plus forte raison moto azosebenga chrétienne mwana wana na suka alobi ke asali bongo mpona ase libere kose libera kokai kose libere na kati sa famille na ye te efale ezalaka na réseau social merci asi toyebani asali bongo kaka mpona asalir Mike merci oye kokuta moninga succès na ye oyo aconstruire dans la pauvreté oye yango kaka boye mpona ozalaki soit disant mwasi ya Mike à la base mwana wana eta Mike moto amemela ye biso ye peu importe so le lobi tobengaki maman Peniel malgré âge na ye eza likolo ya frère Mike bolamu nyonso alobi te mwana mwasi ani azwi 3 heures kobimisa kaka mabe ya papa Mike merci bolamu alobi te merci okomi ndeko na nga na kati yo te okomi place nga nalingi na koma ozoloba makambo eza bien très bien loba mwa makasi bandeko na biso bayoka yo na sepeli no makasi po ozoloba makambo eza bien oui mwana mwasi ana azwi caméra afandi ase maquillage brillant mpona asala 3 heures s'il vous plaît na live aloba kaka mabe ya papa Mike pourquoi lobi bolamu te ata moko mwana mwasi ana azwi ata 30 secondes te aloba take te malgré kazaki bozaki boye masalaki pe boye eza mawa pe pasi eza mawa makasi Peniel eloko osali so olanda live o Peniel eza mawa ebi na bande kotala live wana naokeli frère Mike ngobi akende kokutana na mwana wapi penza eza pasi ba mama Alia ba Amida basi ya ba musicien nyonso ba mampata so babi bafanda liboso ya caméra baso atan kobimisa nyonso o ba vivaka na bandako na bango yaya biso tokolanda esu musique abatona mais tofinga bango bandoki tobuka basede mais soki bango bapayenne bien tolobaka aza bapayenne bayebi nzambe te basali yango te a combien plus forte raison Peniel pourquoi tu as fait ça pourquoi quelle est la raison ozwi nini mama bato oyo bazopesa mutu makasi wana ke nous te soutenons il faut dénoncer le mal donc mpona bino kodénoncer le mal eza kofanda liboso ya caméra koexpose balinge sale nyonso oyo olava na mobali na yo en privé merci makambo nyonso elaki en tant que mobali ke ma chérie nasala oboye ezalaki faiblesse ya Mike na ntango wana lelo Peniel abimi na caméra abisango force na ye quelle est cette femme-là? Quelle est cette femme wana azana quotient intellectuel fort? Quelle est cette femme wana azana maturité aiguë à cause de makambo Peniel asali? Ba maman o besoin encourager mwana ana besoin na ba bibali na bino na ndako to musu ba beta rabino koleka oto mwana. Mais bozaka kana bango mama. Ba misusu bozana pour envier, bobande ko envier, bobande ba ah Mike ki ozo mona na musika abala ta mona na ngati abala ta ngaite. Boza wana bozo commenter boza wana. Bino bozo finga Mike soki Mike na kimobali na telemi na bino na biso na bino ba célibataire bozo finga e wana abi yo na lina bala yo ko ebisa ke ngana ko bala o te po beta ka Peniel soko ndima lokola zoba congolais hypocrisie congolais mutu ya sentiment merci congolais hypocrisie congolais mutu ya sentiment mama nanga na lingo clôturer na mo wana ya sentiment
merci beaucoup. Merci pour l'intervention na yo. Bope sangai quelques minutes nga pena kwa koloba. Na kota na continuer koto. Congolais, peuple congolais toza batu ya sentiment. Toa batu ya sentiment ba mama. Na oyamba sima na lingi nga na intervenir na loba na nga mona na loba. Nazo yamba bope sanga ta moi quelques minutes nga pena loba parce que na moni bat ba intervenir na oko kozongela batu mususu te. Ba mama biso to benga mi ba mama ba mikolo obozo soutenir ngai jeune fille na telemi liboso na bino na longola volume na nga. Po nga pe fona loba. Nga pe fona loba. Nana kanga volume. Nga pe fona loba. Ba mama obozo benga, ba mama obozo akize Manuela. Po Manuela kitoko naza ka mutu ya décision, soki na telemi na point de vue nanga. En tout cas penza po muto longolanga point de vue nanga ezalaka passe. Ba mama obo vanzi, ba mama obo vanzi na mabala. Boza na expérience ya mabala. Boza bato boko ko bate Manuela to condamné yo. Manuela ko soutenir te so imobala beta mwasi. Babinda ko vanda kate moye besika ma etanga kate. Kongola ko zala boya telemi boya na couple neza bien te. Mais moninga zui problème. Eleke a conseiller mwasi azala ka mutema munene. Mwasi amela ka makambu te. Kongola oye bisa ekuta ko sa muninga. Nga kut mobile so sakani na ngai. Nga na bikisaka mibali te. Mais soko landeli na kunzo che caméra caché na ndaku na za yuma. Mais opesa muninga conseil na libanda ke nga mobala ko sakala na ngate. Mais yo na ndaku no za ka yuma. Bandeko bolingi mwana mwasi aza jeune fille. Alandaka ba commentaire na bino. Alandaka makambolo baka. Nga naza pona ko laksa penel ke nazo soutenir yete aleka na internet. Pona ko ya ko beta vie privée na ye na mobali na ye. Libala tant to bala na katolata na alliance ezalaka pour les meilleurs pour les pires. Et loko kabola ka biso bato ba surtout bato boyebi liloba. Penela yebi liloba. Et loko ko kabola bato ba bala ni balati alliance. Ko kabona na bango ezalaka liwa. Moko akoti mabele abwaki alliance na kati ya tombo ba kabwani. Soki bozana posa ndeko mwasi avanda na libala. Po lelo ko iko kabona nde akabona na mai kalamba bozo soutenir mobala beti bo komisi grave akufite gloire à Dieu. Mais bo conseil muninga, bo conseil mwana na bino, bo conseil leki na bino libala eza pasi. Mai kalambai soki osala kayango luka o stopper o arrêter ko kobeta ka mwasi na yo bo lukande solution ke le mususu couple wana bazonga ensemble ba bokola bana na bango ba mona bana na bango ba koma mukolo bozo soutenir divorce bozo soutenir kolakisa misapi na banda kunyonso ya ba congolais infidélité eza nango partout aza mobala liboso to aza infidèle na mwasi na ye infidélité eza partout mais to lukande eleke to pelisa moto to lukato boma moto mwana na tozo lobela lelo penel to vandeli na bakiti nga manela kitoko na vai na kiti aza na ba parents azana tata azana mama azana ba tantine azana ba voisin azana ba pasteur place ko kimela nga Manuela na telemia na zo telemela za d'accord te mwana wana avandi na kiti pona ko ya ko vandisa congolais obozalia bozwa kitan ko landa en direct ya Peniel 3h du temps na na batu bo ba olanda ti 3h bat bazan en ligne pona ko landa en direct ya Michael ya Peniel o azolo baka mabe ya mobali na ye nga na zaka pona talisa mutu nyonso na vie bino bato bo olanda ndeko mwasi bozo soutenir ye mutu nyonso na vie azalaka na malamu azalaka na mabe na ye lelo ndeko mwasa koleka botu na epe babolamu ya Michael Lambai botu na ye malamu Michael Lambai po mutu nyonso soka za na kanda alobaka kaka mabe ya muninga ndeko mwasi soka za na kanda te azobeta kaka histoire eleki toza pe lelo na posa toyeba mwa babolamu nini mobali wana pe asala ngana zaaki wana na kati ya sentiment ya direct te pona moni photo na pesa ki bino susu exemple eli koloba te mutu abomi mutu tango mbila kwei akuti mutu alali ebembe na mabele mbila yaka akangi parce que amoni na makila amoni suspect ozaka ka yo moko na ebembe mo elali na mabele fo bakanga yo tango bakokanga yo batuni yo alobi no mbila va mema yo ozana droit avocat keba na maloba nyonso kobimisa na munoko na yo tokoki ko utiliser yango contre yo na justice na tribunal. Mais mouton ya bomi azalaka na droit ba yoka ye marqué épreuve ezaki ba omona ke ba couteau e ba mbeli ye muto achaki mais pourquoi ba sambisaka mouton abomi moutou
il faut boyeba motif eza nini eloko nini pousser mutu akoma na niveau au Mike Kalamba ya komi nga naza juge te bino pe boba juge te mais penye la ye na tribunal internet yango nga Manuela kitoko na zui kiti nanga na vandi na tali dossier na zui temps ko étudier de ko mwasi na lobi non eza na nyonso te azoloba na monoko ne eza na vérité vérité tokoyeba ngo kaka mokolo mobali na ye akoleka aloba pe point de vue na ye sur makambo ya couple na bango nde mokolo wana nga Manuela na kozwa pena na bite Mike andoki Peniel amwa malamu te Peniel azandoki Mike mutu malamu tant que toyoki litoi mususu te bozana toka ya ko juger te nazala na o juger te nga naza mosantu te na pesi histoire nangati na lobi histoire nanga na protéger ki Mike azo protéger ndaku na ye azo boya koloba makambo eleki boza sur na ba mamo bovandi awa lelo soki Mike Kalamba ya leki abimisa ba vérité ndende ko moi savanda vandi 3 heures du temps toko linga kaka Peniel wana ndenge bino bozo kanisa po kongola salaka mutu libosa koloba mwana oyo azani na makambo minene boye po kongola baluka kaka tokomi mwana oyo non Mike Kalamba ya za mutu bokomisa basali na nzambe lokola banzambe yango bozo zalaka dessus na mwa mutu atutani limukie boye boza dessus bokomisa yango grave aza nzambe te aza mosali na nkolo ate akaliloba ayembaka na nzela loyembo Moïse akotisa bana na nzambe bakota na mboka bilaka mais Moïse akota mboka bilaka ta mikufela na nzela aza na muto nzamba utilizaka e simple mutu na nzela koyemba ne batu bazwa kimia na nzela koyemba ne batu babikisama na nzela loyembo na e batu bakota bapoto aza mutu baza batu totika ko juger lokola mutu moko boye nzambe moko boye non asa nzambe te asa mutu eza vie de foyer na ye vie de foyer ne comme internet po biso nyoso to bande ko intervenir ezaka po mwasi wana mutu mama ya mwana na ye mutu amemi yango na internet alors nga Manuela na lingi na nga kozala parmi ya bato baza bato a sentimate mais nazo yela nga ma H-Lift na lingi ko sala sentimate mais nazo sala point de vue nanga na osale la sentiment motema te o bato balingi nga na sale la po na sa mwasi sentiment motema congolais na minute basi naza mwasi mibali bakosala boete non nga na osala sentiment motema te naza au milieu des villages naza d'accord te mobala zokisa mwasi mobala boma mwasi mobala sala soki nini gloire à Dieu na kan oyo mutu akufite mendeko mwasi bazana ba parents babala naki famille A na famille B bayebani bavanda soki sengeli ke mobali asomba ntaba ya munene na mona batasage bazate batongo ba mama ngwa mikolo bo telemeli Manuela mais batasage bazate kasi Mike asomba tantaba asomba soki nini na ndenga beti mwana batu akende ko futa na famille wana baluka bavandisa libota mama nanga bandeko nanga na profiter opesa biso nyonso to pesa na ba conseil mutayeba nyonso na vie azate omone loko babengi libala tango zana libala ba jalwa liboso bazalaka na mabala na biso ezaka bandeko na biso avant to kenena na ba camarade ba vrai jaloux na biso tango to balaka na mabota ezalaka bandeko na biso lelo ko bala likamuke na mobile no problème okimi pa ya na yo tango musu ya na wana na balate okimi pa ndeko na yo to pa mama leki na o boza na mabota na bino na mususu wana batu babalaka te yo zui grâce nzamba sali obali likambu mukie na mobile no ki ofundi na famille likamuke oki ofundi na famille na pesa bino conseil ba o boza na mabala soki oza na problème na mobali na préféra kutu funda mobali ata na famille na ye ke oke na ko funda ka mobali na famille na yo po yo tango zo kende ko lela ba problème ya libala na yo na kati ya libota na yo po ndeko azande ko malamu oya kutaki yo akangaki yo ba photo nde mobali ya beti yo soki mama leki no ndenge olobelaki mama leki wana soka za une expérience à vie o eleki il fallait famille vandate. Il fallait famille vanda Maika futa bantaba okoyi ko traiter mwana mwasi boete ba sololi po eloko eza mabe mais yango te ko tinda ke bo mabino na divorce nga nazala contre divorce pona bato bonjimi ko lata bolati lopete na loboko naza contre divorce asali mabe mutu muso asali mabe boluka boyeba ba famille biso tozana biso ba famille te to na biso bato internet to tala na biso ndeko mwasa koleka alobi akoyi koloba toyoki ma po kongola mawe ipenyene Mike Ndoki après Kindoki atanga akata en direct azala isolé aza isolé donc azo sala makambo moko boye moni internet eza télévision lobby makambo ka ya sali ekolanda ye makambo ya sali lobby ekolanda ye ndeko mwasi ba mama oyo bozo linga Manuela kota na mulongo na bino tozo sunga muleki na biso te tozo sunga mwana na biso te tozo sunga camarade na biso te bazala ki aza femme mariée
Aza femme mariée ndima ki ba engagement devant Nzambe. Pondenge baza na bango mibale selon Bible. Mutu aza na droit au bal azate. To kende za la peniel. Bango mibale faut pas vendre célibataire mutu ana droit ko balate. Sikoyo bolingi nini. Tangu ya zolo baba mabe ya mobali nyonso na internet. Mobali wana pazo koma motemezo yaka. Eyoko maka makasi. Azo kende ka musika ta mutu nzamba ngai ko sala grâce lelo nzoto ngo ezonga normal nzamba ko sala grâce ke bazongana mais effet kaka bino ba mikolo ba mama mibimba ba tata mibimba bozo ko encourager ye na divorce bozo pousser ye loba bozo tindika pe mobali wana kaka musika na ye na bana bozo sunga ete tozo sunga ndeko mwasi te yango moninga manuela na osala sentiment na bino te mais na ye ko sala o nga na monike selon ndenge na monde ndenge nazo juger dossier na osala sentiment te ba problème ezanga kate mabale belé tonda ba secrétaire belé yo kasi mutu avanda 15 ans na libala ba problème ezate mutu asali 10 ans na libala ba problème ezate partout ozalaka ezala na ki camarade ezala na ki copinage ezala na mariage surtout eloko ba bengi mariage diable alinga kate au mona kutu bozalaki copain copine bolingo kitoko mais soki to komi na niveau akolata na ba alliance bolingo ekomi ngai parce que diable alinga ke loko ba bengi mariage te pour mariage eze loko eza honoré na Nzambe et pesa ka Nzambe lokumu et pesa ka Nzambe sengo na lola ba anjeli ba sepelaka mais pona nini botelemeli divorce aza jeune bo encourager ye eloko esalami bovandisa ba parents na balobela mai kalambai papa ko zongela lisusu comportement o te soki asalaki yango bonga na yebite oui to non na yebite o elekaki entre bango ni bino public ninga Manuela mutu amonika keza mwasi na mobali mutu ba yebi vérité comme mobali olinga ko lekate po lo ba vérité na minute ezaka to pesa conseil famille et pesa conseil que bo solo la boyo ka sonité omoni makambo ezala kala musunde ko moi ça na sentiment bolingwa mobali na ye mais akoka ko latisa ngote parce que esi na leka ki na internet bo courage de ko moi si soni na bolingo ezala kate soko za na bolingwa mobali na yo bo vandi sa famille mobala futa ba mandi bozonga ndenge bozala ki susi na ngai Manuela o avandi awa ndeko moi si abongisa na mobali na ye abongisa na mobali na ye susi wana na moni ata mutu moko akomi yango te na batu nyonso balandaki bango na YouTube pona nga Manuela kitoko oyo naza na susi siko ya ndeko mwasi wana na ko sala video te na kize kaka mai kalambai pona ko lembisa motema na ye asala divorce comme biso nyonso toza ba blessé de guerre tolingi baninga nyonso pe ba divorce aka lokola biso nga susi na nga Manuela ndeko mwasi povandisa ba famille bozongana na mobali no bobokola bana po mibalo bazolando na minute oyo ezaka apona mwa mikolo ba actualité yondo makambo mikolo actualité mobali tu alinga yaka kameka asala buzoba mama place okokende libala ezangai mibala ba congolais muta fidèle azati ata ba pagano baza na infidélité basali na Nzambe infidélité mama oza na place okimela te malamu kutu ndoki oyo yebike na mutu asiko ngo banda vie soki moyen za place ya kobongisa bobongisa na mobali na yo ba famille et intervenir ba pasteur o bozo courant na makambo ezoleka bo intervenir ba pare ya libala o bo intervenir diable azana esengo pona bandoki ba olanda mwana wana na batu bazana entourage au moins loko to benga entourage ko iko tombola entourage ko bomisa yo télévision tombola ka télévision ko iko kitisa yo ndeko mwasi ba pasteur o boza wana bolinga ka couple bo yebi couple o bo luka bo sangisa satana ayo ka soni parce que ça libala moko elati alliance devant Jésus problème nanga mission nanga na vandeli a na kicho libala fozonga na kombo na Yesu mwana fozonga na mobali na kombo na Yesu parce que balati saki alliance basalaki lien na mobali devant Nzambe balobaki makambu moko ba prometa ki Nzambe libala na bango esonga totika ki songi totika ko encourager divorce aza mobali asalaki mabe bo pesa e punition nyonso bako pesa na mutu mbe libala ekufa te aboko la bana na ye aza jeune te alinga koma na mulongo na biso ba Manuela tata so bolingi ndeko mwasi bo courage eta bo malibala mais bo pesa e conseil ba famille vandisa église vandisa bo tia bango na ba prière nga souci na nga Nzamba yo kisa mutu nyonso aza kati na direct na nga batu ba yo kisa masoni libala oyo ezala sauver Nzamba kota likambwana susi na nga pasa motema na nga lelo na uloba na ye pona sala kisongi teke ndeko mwasi nga pena zala na direct na nga na sali kisongi moko boy pon ndeko mwasi akoma célibataire akoma mbeya mais susi na nga mwana mwasi wana zongisa kimia na libala na ye eza ne bela basi ba luka alliance
eza na ebele baoluka alliance bazwi grâce wana te nzambe ya lola epai ya nzambe tout est possible ndeko mwasi direct alinga sala souhait na nga sala en direct te souhait na nga ezaka peniel asala en direct te mais famille intervenir bapaster bo intervenir ntango bato mibale balobi bible elobi bato mibale bazoyokana te baza na baproblème tosenga troisième personne troisième ene kozala nzambe troisième ene kozala bapaster troisième ene kozala famille bamikolo boza na expérience ya vie bapaster oyo boentouré bango batutu boentouré peniel oyo bosololaka ne na Instagram bozwa chance ya kokomela mwana na makambo ya bien sauver libala na o sauver mariage na o kotala mokili te kotala oyo eleki te epa nzambe tout est possible ndeko mwasi abuka mabolongo parce que yende muta blessé motema ya mobali na minute mobali asalaki mabe problème eza te eloko nyonso babongisaka likambo nyonso ekomela biso na vie solution ezwamaka eloko tu na vie esalamaka na vie ya mutu solution ezwamaka mutu tu na vie améritaka chance tant que bozolobaka akokaki koboma ye mba abomi ye te akufi te mais toluka baluka basolola bavanda place bafoti ezali tobongisa bafoti na biso totika kotia basongisongi totika kopelisa moto pona na minute oyo tanga ba message oyo alobi boye oyo alobi boye oyo alobi boye oyo alobi boye akomi tule na mutu akomi osala loyenge akomi kosala sentiment motema mais conséquence oyo koyela ye ya ba sentiment motema akomeme kulusu wana na binote mais akomema ngo ye moko siko soka zana bolingwa mobali na ye mais azosala sentiment po ba j'aime eleke belé ba commentaire eleke belé mibali ba olande belé mais na kati ya motema ne bolingwa mobali eza toyebite soki moyen kozala a sauver libala na ye tozana pona ko juger te tozana kati ya tribunalité mais là okato ko loba to kotisaka kimia sika bat bazana ko swana ata likambo ngo eza munene to lingaka te to lakisaka mutu eza grave to bomaka nde moto to boma moto azana Instagram bo intervenir bat bazo continuer toujours ko benga. Oui allô? Oui, allô? Allô? Oui, dis-moi en direct nanga parce que volume na ele ki makas nazomi yoka double. Oui, c'est moi Manuela Kitoko, c'est moi. Osana Kacho en direct mais dis-moi télévision s'il te plaît. Oui. To dîner to pour 6 mois télévision musique. Merci. O to mama Manuela zoloba kaka. Te nasina kati waneza mwa ba retard internet loba no mama. Maman nga loko vraiment na intervenir na émission yo. Na kombo na mama Betty. En tout cas tant na landa ki émission ya maman na biso na ni Peniel. Et ça qui n'a pas si makasi pour une femme mariée, mais na ça 16 ans de mariage. Et ça peut on a mon appel et belé pe na libala na ngai. Allô maman ngai. Tozo ko bien maman na vandi kine po publier landa yo. Nazo kayo. Nazo na 16 mariage. Na landa ki émission dans landa esenga pe motema pasi. To bali nyos ke motema papa maman ngai. Okoki ko bakene mobala beta kinga finga sali mabe. Okepa mususu okute portement na ye. Et l'autre sur ma Peniel Mukena conseil azonga sima akanisa bolamu ate ki ya mobali na yo asali na ye atande la binisa ki mbonga libala bali baboti ba akanisa tana point age espace a pardonner mobali na nyonso lekaki bazonga na famille basolola ba réparer divorce eza mabe. Amen. Bana wana lobi soki bakoli baoki makambo nyonso oma bango asali lelo ba sepela mama bango te. Ça peut la preuve que mon Congolais ça peut appeler toi diable tellement risé diable en mariage té et si quand tu me vas sangani na bon moko diable se pelaté aya pour la diviser pour régner peigner la moi na pasteur a fou quand maman wa kotata ba retraite a kota ba retraite a bonde la pour la libala na ye. Amen. To mo vachi reine vachi à cause d'impolitesse. Roi Boyaï. Et ça biblique. Ba remplacer une Esther Maman nangai. Ba kwacha mu wana pilipili te to ba congolais to sungai. Mai kamba za musani. Moi ça sur l'emballage du ministère.
to moi basala nzambe ebele na bu jeunesse basali pe bu jeunesse bakoli ba résoudre bazon pe batu bavandi ba mama na ngai to monde ba we aso na basi na bango batu to mokili mama atabamona boni me bavanda comme bana lingi danser za lingi bola avanti mama na ngai en tout cas bobenda to benda penyel matoi ba malobo to zolo ba ayoka atyango na misala eza tate mobali azaya ye babana ba divorcer te ami kitisa alongola orgueil orgueil eza mabe atika biloba lo na internet eza privé na bango a sauver mariage na ye na bana ami kitisa aluka nzambe yaya base bakano batula osomona mwasa kano 50 chez les parents basali yaya kitoko silaka kitoko semne mobala ta 50 ba pia 20 osona na mama na ngai mobala 50 ba ta fia pitambe mwasa 50 yaya okomi grand yaya ba pese conseil ba parents na ye ba vanda ba bende matoi asa supa direct wana te azonga pa nzambe amen azonga pa nzambe mobali abali yo ahonore yo amen aza mutu aza ba faiblesse osotanga teyaka eza nde musulman atant que les humains ba faiblesse ezalaka oyo ko exposer mobali na ote moi ça zaka discret babi la femme sage bâtisse la maison moi ce quoi ça sage ata mobali aza ndenge nyoko kitse po komise kimia a cause ma bolongo na yo amen basa bata mokili baso vanda babomba bana wana sa makolo yo zo exposer mba yo ti bandoki basi bakoti makambo ni ba oseme na kati ya couple amen oni bazo seme te na kati ya couple oyo mais soka za ki sage azongeli nzambe nzambo apesa ke libaka nzambo za capable nyonso elo mote c'est impossible pas nzambe amen amen na sepeli mama na sepeli tu quand sur la 20 ans tu as 30 35 ans yaya akozalaka na beauté wana te bota mo silaka amen azonga mutu a exposer mobali na été azongela nzambe na kuku ibumuna se mwasa mayela za mwasa fuka maka na komiki c'est police testé maikala mai nzambe ayebiye ata sa libere nzambe akozongela ye so makamba kila kwa comment numéro merci beaucoup maman nanga merci eza merci merci beaucoup merci donc quand on est dans zoloba toza awate poto pesa diable azwa lokumu diable sepela na divorce ya jeune fille tozo benga bino so tout atolo mwana moko ya mukie libala ne ya liboso abala na vie to sunga kende ko mwasi libala oyo pona nga suwe na ngai aza trop jeune nzamba sunga libala oyo evanda tout est possible bakande zalaka nango elobami nango o ese lobami mais souci nanga ke libala oyo evanda libala oyo evanda ezonga bangunya bayoka soni bandoki bayoka soni allô oui allô ogo jimne télévision nazomi yoka nga moko télé eza makasi allô télévision eza makasi nazomi yoka nga moko makasi bonsoir excuse si c'est la sœur Eliane je me permets quand même ya robenga depuis France parce que makambo nyonso banda na banda ya kolanda mama bonga mana mutu te na landaka ba émission comme ça to mona que tout le monde parle quand on wutu kolobana mais ça mutu moko tazo pesa notre sœur Peniel conseil que sœur bongi sana mobali no et tout ça nga déjà ngana le belo momoni moi je suis nazarna ministère il y a délivrance et tout ça ba délivrance et tout ça mais non moi photo lukato yebeza que les diables, ça nous arrive il y a des fois où le diable a opéré ça au défi. Au moins il faut que benga na milieu ma bemingi. Au moins le diable a opéré ça au défi. Alors le bano il faut benga na ba démon nga tu verras. Ça nous est arrivé des fois mon aime sous celui se faire à lancer au défi. Mais na so ka yé, à coup tu portes tu moko eza ouverte comme Peniel. Pour Peniel a la parole de Dieu mais à mon a déjà aza fille moko spirituellement, aza mérité spirituellement. Pour moi ça aza qui mire spirituellement nga ça problème. Moi, Lucifer m'a déjà lancé des filles. Alors, yo, on m'a la prière, ma carte total.
Maman, après quelques temps, mobile a comme mutulo kwa nyoka bakati. Qu'est-ce que je fais? Na zongi si mabolongo na ngana bandiko banzambe yo mutu pesa nga mona mobile. Boye. Tu comprends pourquoi la sœur Peigné la sala qui angote premièrement? Et puis deuxièmement, na bandeko na biso o kande boy ba olekisa liboso aloba boy. Peigné peut-être azo se défouler na kanda poto yebi biso so moi si so alingi na mobali ayoki ke mobali wana alinga bala mwasi mususu ndenge babi papa Mike alinga bala so mwasi mususu ale kanda wana siko akomi kosape makambo yepe esangani siko na mutu likolo. Quand zoloba mama topesa ndeko mwasi conseil topesa akoko sape libala na zongi na sama kolona tout est possible azana mona muke azana lumona tate ambando na combien de mibali nga makambo natali yango mama natali yango na moko spirituel ozomona donc ndenge frère Mike ayemba ko bi combien de ba vio ba chanzaka na nzela frère Mike. Tu penses que le diable est d'accord à sa compte en Angota? Et maintenant, si tu as un coup de tout le monde a job, mais le diable est quand si moi, si n'importe sa job, maudit nous a mis. Pourquoi pas frère Mike? Les gens vont à la place où on est surtout qu'il y a des cas à bêter, à faire bêter, à cabiso, soit bêter, à biso, à bêter, on va pas bêter, on va bêter, mais on mais on est tout le monde à l'ibala. Tant que l'on a pire, il y a un gros à la. Merci beaucoup maman Nangaï. Merci beaucoup. On continue comme on lukana 4 émissions. Zamba Pambola on appelle na CPLI. Merci maman, bonne soirée, bye. Donc quand on est aux Zoloba, ceux qui placent ezali, moyen ezali, moins espace moko amuki ezali, ya ko sauver couple, akoka ko sauver couple na ye. Ceux qui pe simbi nangote Internet ite eze sikande nazo bandela ya ko luka ko zwa ba solution ya libala. Pona internet ozwa solution te. Na internet mibali ba ko distraire yo. Na internet ozwa ba mutu na mutaza na façon na ye akoya na ba idéologie na ye ba idée na ye. Donc ozwa solution ya bien te na kanche internet. Bon meka ko bongisa net oloba to obligé ba tute bo zongana. Mais to meka ko vanda ba famille, ba pasteur, ba meka nanu ko tale la dossier oyo. To tika ngona maboko nzambe susi na biso ke libala ba koka ko bongisa libala na bango. Soke simbite ba kabwana. Mais internet eza tribunalité. Internet eza place ko ya ko milela ba pasi na ote. Po eza na ba oba ko chola yo. Po eza na ba oba ko sepela na ba ope ba ko sepela te. Alors susi na nga manuela kitoko na salia en direct na ngeza ke si je na olobela eloko na oloba na minute na moni mutu moko te alobeli yango tozaka biso nyonso soutenir divorce aza trop jeune potia komaka na ba âge moko ako divorcer combien de fois po mibali o ba yoki makambo ekomeli baza pe na posa ke lelo soki aswani na mobali bazo bete na ndako libala moya lobeza te po oleka déjà na internet et si oloba malakamu pona mobali songolo to ko motalo okoma na ko banga koloba donc to sungande ko na biso to arrêter kotia mungu na pilipili soki penze eza mokano na nzambe to tika mokano na nzambe ekokisa makati na couple na bango to longola mungu na pilipili nga na komi na nga na suka ya émission na nga ya Benito benga o intervenir nga na koka kokata en direct na nga na 6 en direct na nga o ezayo ya Benito ezayo po bando banzo bengo zo koma ezayo. Allô? 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 Ndeko nanga oyo na bengi ngai television na ezoloba makasi nazoka te. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Nazaka en direct na ligne na clôturer émission nanga. Bonjour. Oui. Nazaka en direct. Tozolando mama. Oui, nalinga ki na participer moi moké hein. Oui. Oui, na lobby nalinga ki na participer moi moké. Tozoyo ka on atikeli yo parole publique na biso ezolanda yo. Biso toza awa na États-Unis. Biso toza awa na États-Unis. Toyebi ba nebele ndenge ba kola na États-Unis. Toyebi ba nebele ndenge ba kola na États-Unis. Comment ba nebele baza na respecté. Bon, toza na te pona
Oui, toza wana te mpona kojuge Mike ni Peniel. Eloko toye kosenga surtout Peniel aza mwasi aza mama bana na ye baza na kati bato bazo encourage ye bakozala bato liboso baoseka ye et surtout aza mwana ya pasteur abosana yango te koloba te koza mwana ya pasteur okosala mabe to mpe osala masumu te mais soki otali au moins ke réputation ya papa na nga nazala mpe exemple akoki mpe kozala exemple mpona bana mosusu mpona frère Mike toyebi te eloko nini eposaki ye bato bazojuge c'est bien bon tojuge abetaki ye oyebi mwasi soki aza na kanda o mwasi aza na jalousie moko boye vis-à-vis ya mobali na ye akobimisa makambo moko oyo bato bakondima toza wana te toyebi oyo nyonso Peniel alobi qui dit que c'est vrai po bato bayokaka matoi mibale no abimaki na cousine na nga enisi ye moto asalaki boye eloko nini ezolobaka eza vérité vérité kaka ye Peniel ndai alors réseaux sociaux ekosala na couple na ye nini ayoka soni afanda atika biloko wana po biso bakongolais na minute dénonçons et après lelo oboti bana mibale bon papa aye kozwa mosusu aboti lisusu et après toza na États-Unis toyebi Peniel a grandi ici bana États-Unis baza insupportable les femmes d'ici bayoka te oh Mike a subi na Peniel nani azalaki wana tomonaka mabe ya Mike mais oyo Mike a subi na vie na Peniel est-ce que soki Mike afandi abimisa yango biso wana tokobetelaka Peniel wana maboko eza pasi tosunga couple. Moi je suis une femme, j'ai 4 enfants nakolinga kobebisa libala na nga te mais j'ai aussi mes problèmes naza mwasi mabe mpe mobali na nga so botuni ya koloba nga mpe nakoloba mobali na nga pasa mabe mais ntango eza couple tozoluka kosauver parce qu'il y a des enfants mama ntango abimisaka bana na mokili faut tala bana na nga wasu jeune fille même si tu as 24 même si tu as 25 ans naza esu jeune fille il y a mes enfants mabe mobali asalinga kofuta yango bamama so bazosala yango ti pourquoi pas ya kokosala yango États-Unis ezokosa ye tobetele maboko bien sûr mais toseka ye topesi ye inane yango contribution na nga. Merci beaucoup maman nanga nzambe apambola yo esika ozali na sepele intervention na yo na ndingi na kata émission nanga na clôturer émission donc maman nanga na yambaki mutasuka donc nde tozo solo lawa naza na tribunal ya koloba Mike asali malam Mike asali mabe nani aza na raison pour ni yo ninga to wana kati ya justice mais na pesa ki point de vue nanga souci ezaka ke eza makambu ya couple il y a 2 personnes to luka eleke to tia moto to senga na nzambe akotisa kimia na kati ya couple wana bakoka kozwa conclusion ya malamu ezala divorce ezala ko continuer bolingo to soutenir bango ekene na ndenge ya kimia parce que bana bazana kati ezana lien moko ezana kati entre Mike na Peniel donc to luka to kotisa kimia na bandeko boza o bolandaka bozolanda makambu ndeko Peniel azoloba bo encourager yete na mabe mais to koka ko aider ye ba koka ko arranger likambo kaka na famille na kati ya famille pas na internet na internet ite na internet yo tozalaka na bandoki na ba marabu na batu soki ya bandenge nini balandaka biso vérité ekozwa manango awa na internet te mutu akokanisa pe me akikalamba na internet akozala te donc eza makambu ya famille ya libota mibale na ba pasteur o bazanzinga nzinga na bango baluka kozwa kimia kotia kimia na likambo ata bako divorcer mais kimia kaka ekota kati na libota wana bakabwana sans rancune sans problème po bana bana kati Peniel akoluka papa na sombela bana na ata mai ya 2 € oyo totika songi parce que ba mata bakita il faut ba solo la rapo bana bazana kati donc ngai ba mama mingi botake nga pona makambu ya na kote la raba papa te place malamu eza tokoloba malamu place mabe eza tokoloba mabe eza na likamso eza ya couple bana bazana kati divorce eza la ranango bien Peniel a mwasi kitoko kozwa na mobali
akozwane mibali mais souffrance pas ezalaka ya bana bana mutu ba souffraka conséquence ya divorce ezalaka bana ezala biso baboti te po biso baboti ozwa mobali na yo obeti masolo na yo bosololi mobali alove yo bosali vi na yo mais bana wana o bamesani na tata na bango bana wana bamesani na mama na bango to soutenir mabete to cheka bango na maboko ya nzambe nzambe asala grâce pour tout est possible soki pe lelo bazongani to obetela bango maboko nzambe na lola zwa lokumu po susi na biso susi na nga ya bino te mais souci na nga Manuela kimi ekota na kati ya couple wana eloko elekela nzambe ezate discussion ezalaka nango partout tant que nam to tie mitu na biso likolo te ba problème e banda koya mais to ye bande ni na ko supporter ba problème na biso donc on nga zai nango ya koloba na bino ya ko partager parce que batu ba benginga ba mama ba benginga ba mama ba benginga ba mama pesinga ba histoire ndeko mo apesinga histoire na lelisinga mama na lelisinga na yoka histoire na mais na zawana pona bino to banda ko solola na roya to beta ba émission to solola mais mikolo sujet actualité na minute to lobela couple Mike Kalambay na Peniel donc peuple congolais zala au milieu des villages visat atisa ni latisa init. Merci beaucoup Natiki Bino ser nanga Benito bambote na o chimene kela bambote na bino na soutien balobi John Sambi Leopard motema ya Manuela kitoko bambote na yo Rosaline kitoko bambote na yo namoni Rosaline abimisika bambote no komba mwana nga bambote na bino merci na batu nyonso obo intervenir merci na batu nyonso obo soutenir nga merci na batu nyonso obo 8 ans ya kolanda nga na ebandeli parce que naza au milieu des villages naza pour mutute bato ope na beti sibino mabaku bo luka bo landa en direct nanga na ebandeli boko comprendre que Manuela naza na te pona ko accuser naza na te pona ko zwa conclusion o sala ki naza nasali inquiétude mais na eka ko pesa conseil naza na katikati place bato baza na problème to luka rato ya ko chaka kimia to luka rato to ya ko chaka sous essence place problème ezali donc merci na batunyo sa obo vandi bo 8 ans kolandanga nzambe na lola apambola bino merci ba o pe bazana ba reproche ya ko sala nga Manuela kitoko par rapport à émission na sala ki liboso yango bo moni ba reproche na bino ekomelinga yango susu na leki deuxième émission pour non sola na bino soki pe likambo ezali ba o bazana ba sujet bazana makambo to solola o ezotungisa bango me ba lekaka na médiaté Manuela kitoko na bino azali bo benga nga na yambara mutunyo so mona mukolo lobaka soko mo déconner na kati yo téléphone na bloqué yo mais ce que benginga to solo zana di solo o reproche sur direct oyo nazana pona bino na lingi bino mingi page na bino yango bo s'abonner na page ya Manuela kitoko original eza page nanga Facebook kuna koto nanga ya Manuela kitoko na okima na komi mingi koto donc bo s'abonner bo aimer page na bino nazana pona makambu kaka ya bien ya mabete mais ya bien defo balobi pe conseil ya mutu moko boye kutu nazani na libala te azana na copain mais na zuka na lobi pe ngape na ya ko chamo implice nanga donc implice nanga on ezaka ke nzambe akota likambo oyo na sengi kana nzambe po ni yo ninga ko ozwa solution ya libalo nzambe intervenir kati ya likambo oyo eza ya couple bana bazana kati ezopesa mawa donc nzambe kota likambo oyo natiki bino to mona ni balasima dimanche malamba gros bisous na batnyos pour soutenir nga bye. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignonso, ya Elengi Akomba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Akomba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc, ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour na bato Elengi ya Combat Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.